Mbote na bino Kinshasa mobimba, mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique. Tozali na esengo munene pambate sango ya kitoko ekomeli biso. Sango yango ezali libération ya mwana mboka honorable député provincial ya ville province ya Kinshasa na kombo ya Mike Mukebai Nkoso. Mike Mukebai Nkoso azali élu ya Lingwala kaka moko mwana likinda motema ya Lingwala ezali ye. Mukebai Nkoso député provincial binono soboyebi pour la petite histoire qui azala qui arrêté il y a de cela 6 mois. Motomoko asala ki plainte ya lokuta likolo ya Mukebai. Bafundi Mukebai mais loko to déplora ki mingi ezali lolenge ya kusala makambo. Pona kokanga Mukebai lokola député o azo jouir na ba immunité na ye ezalaki lolenge ya malamu te. Basali yango na brutalité bakamati moko na biso batindie na prison centrale ya Makala. Tolobaki mikolo nyonso tozobelela botika Mukebai, sa fuite n'est pas à craindre. Bango balingaki te babombi Mukebai. Azali tata azana mwasi azana bana azana ba électeur bao bazotiela ye motema. Azana peuple o bato bayokaka ye. Azali leader d'opinion botika ye balingaki kotika Mukebai te. 6 mois mokolo na mokolo lelo yo cour constitutionnel atali lolenge o bakangelaki Mukebai esengelaki te bakanga député o molenge wana. Annulé décision nyonso o ezomaki o esali ete bakanga likambo wana annulé yango. Donc procédure o esaki Mukebai akangama alongwa na assemblée provinciale bakwesi yango na cour constitutionnelle. Mukebai azongi député azongeli siège na ye akobima mokolo ya lendi. Yango naza kosenga na ba électeur nyonso ya Lingwala. Naza kosenga na ba kinoise et kinois. Naza kosenga na balandi nyonso ya bosolo na politique. Mokolo ya lendi na 13h tokuta na biso nyonso liboso ya prison centrale ya Makala. Toya kozwa Mukebai Elombe oya boyaki kozonga sima. Elombe oya lobaki ata bapasi na kokumbe kulusi otina suka. Bato oyo babundaki nde Mukebai na lingi tozalebele topesa ye lokumu. Lundi à partir à 13h bozangate vive Mike Mukebai. Vive la démocratie, vive la liberté d'expression et vive ba électeur ya Mukebai, pourquoi pas balandi ya bosolo na bo politique. Na bitumba moka kolonga kasi na kimia biso mibale à lundi 13h kozangate rendez-vous sorti à Mike Mukebai.